bongo soki pe Belleville azaki na pe kitisa papa la azaki na malade au moins place ongo bomaleki na yo ozomona to papa la azaki criminel ayebesika Belleville ataka mbongo sake na shiko wana nyoto akena ngoti ozomona babiloko ya bongo otali te ke mutu azobwakela bino na matiti o bino bo place bino bovandaka na matiti na bino azobwaka uwese tondi il faut futa mbongo place kutu ya yaka te ozomona ofutela te na vie bazwaka ya malamu ya mabende bazwaka te lelo bafi ebele bakota bakoma baiki ya bafi mingi ya quartier ikwa kosala choix oyo baparent fo basalelanga choix fo luka mobali moko baza bogar aza anjela minu mobali moko baza chokola mobali moko aza yo moko da so leki ya ba age wana ezalaka susu te nga nazwi mwa nzau na nga ya nzau yaya nazwi mwa nzau na nga siko yo otelemela ngai mpo nzau na nga aza na eloko te yaya te na nata wana te partout wana banga nazwaki jemima oyebi eza na bato misusu peut-être nga na koloba ya d'autres personnes mpo baloba yango bianka na baleki ndasi babala atikalaka ye moko boye ndenge ni boye na boye siko nazwi marque déposé na nga numéro sapatu na nga jema oyebisa nga ke ye te jamais ya na omono ndo wana po mère abeti déjà bi bobenga biso bakombo nyonso botretanga lesbienne lo nazwi muto yanga yo ya koloba ke muto wana ava banda nanga bandaka na yo baba lobi ono eza lekwa mbwakela mais mutu na mutu azwi ekateli na ye mutu na mutu azwi parti na ye vraiment yaya bobenganga lesbienne lo nazwi muto yanga bokomi sukoloba yo koma obeta toloke yo kutu mutu wana se ava banda na ya bandaka na nga yaya tikanga na vanda nga na nzau na nga yaya tika esukwa eswa motema esuka navanda mwana tali mutaza na mutu na ye boye bofinga ye boye boloba bosambwisa ye botraite na bamarke nyonso lelo mutu azwi marque déposé na ye numéro sandale numéro chaussure ya talon na ye numéro ketchi na ye evandi eza kovalorize ye akosekama ta me kokoto sikoyo yo olobi nini ke ote numéro sapata na Belleville ozoleki monene oloza 38 po Belleville baza likola basi ba 38 ba 39 wana olo sikoyo somo ba 39 na yo boye yo keso 45 likola basi te dara combien ba 42 43 moi c'est déjà fala tarada so pointer asuka pa moi c'est 40 ce qu'on a 41 42 comme mabe et comme mabe voilà likola ya ba mibali voilà likola ba mibali moi ça kola ta 42 ans 41 mois rare faut qu'à 40 bosoda munene mulai bon ya minene milepi makomi kuse baza neti badipine baba mbingati ata 40 septième baga ata 40 parce que yo okomona mosimo ata da 42 43 qui est beaucoup nabi non YouTube est kola il y a des choses tout le monde qui bien Maxi Bondoé a qui la vie n'absolu Janify a sali sortie médiatique à lobby koya naye abungse dambo koya naye valise naye qui nango ya ba parfum mutabema ki boy asutu ki valise valise parfum limo na mutuka ataki combattu maintenant ko bungsa mbongo wana lelo yo toki kombe comme ko beta ma 7e baga ayibi $500 ka oya 100 200 to na 500 c'était baga ayibi yango tongo mona ba scandale o yebi pe dans le passé muta créé encore Maxi que non aloba que non mama top boye Maxi muta ngali saki pe na makampe matanga ngope ya la buine kaka Maxi atali lo lenge Maxi ba neko lila na poto azaki na moto te que peut-être dans minute on a kokozwa contribution na bango ba pesa amona ki Maxi bazui $2000 na bango bapesi Maxi apesa mama na ye Jani
wana fondation Widal ya Gilwando nde pesaki $2000 akaya kopesa contribution epa ya mama na ya Jani Marseille ka Kinshasa te aye akena pa ba Jani te akei tangu yo keneke pa ba Jani ozaki na mbongo batu $2000 opesa ngo te le même jour poani baga pa ba ya Jani Marcio yi alobi azaka na $1400 wada si c'est longo atika na $1400 parce que 600 na sala on nini entre parenthèses et un bon destiné pour la matanga pour la matanga ya lié oui okay wana fondation Widal marambo zo ba preuve dans ça eza OK la pesi et koleka moi quelques jours maman na biso mkolo fondation Widal avant d'atali suite batu nyonso tout moni ba président na biso ba Ansuluzolo geste na bango emonani wa papa mto choisi matata emonani to moni pe prince abengi yo ngai ya jena bano sa pa na nga $1500 na ya salaire mama to chela yo ekomi to moni pe kuna ba président Herman Kasongo mil na bango to moni pe président Omar ki osa nini kozwa kopesa siko oya Maxi fondation Widal babi ata kutu kombo na biso bokotanga te ata soko tanga kombo na biso te mais to mona taka kaka fondation Widal kotanga no kombo papa te kotanga no kombo na nga mama te zoka lobaka ke fondation Widal mokili comprendre que fondation Widal mama zela mama batukuta loba na iloko te kaka ndenge ezalaka bato bamonaka ta mama apesaka bata fondation basiliki mais comment biso nyonso to pe na poto awa tomoni bato nyonso to bato bapesi bato basali boye mais comment fondation na biso etangami te ali matière eyaka te eye babenga biso nazoye biso bapesa biso matière na ndenge alia mbonga bamama likelemba na poto nazoyebisa yo bapesa biso ngo na ndenge alia bambonga bamama likelemba na poto azaka so iparite ava ya Belgique wana so na Belgique ava ko ate azaki wala bazena banani na 7e bagarre yaya ndenge to vandi bojemi manga aza na saki nanga na nzoto na lobaka yo fongoli nga saki je sais que to lobaka yeko akomya ko simsa 7e bagarre saki yaya na ekebana ndenge nini kasi pour mutafungola saki il faut asimba voilà siko ekebana ndenge nini Marseille zo saki na pesa 7e tandis que 7e po Marseille songa c'est grâce à 7e 7e ndem ta fongolele maboko apesi ba maître Kazi apesi ba excellence ba Jean-Marie Lukulasi atie na contact na bango apesi loka ba papa na biso ba idi yeli ozomona apesi po malukele kaka transport azonga poto tout jemima bien que pour le baramabe nazala botu nazolo bana likamba solo moni ndenge Marseille mbonga mama ba Jani eza mbonga mokuya lelo fondation Widal ba loba ngote yo kalisi ne eza mbonga fondation Widal aza ministre tinga nazo kotanga komba fondation na bango la preuve ko ozomona tina koki koya na TVT na tanga fondation Widal ya papa na biso ministre okutu ya pesite mais mwasi na ye aza pe na famille na ye aza pe na baleki na ye akopesa bango metanga kanisi kondo wana ya mama Bajani mama mukolo mama veve wana bitenga pe mwana na participer ata lipamboli ata mama yebi ngai te mais merci oyo Marxa ko ya kozongisela nga ekomemela nga implice siko yo komisi mbongo wa batu te obi nga tu notela pe via Maxi on dit loko basaka pa kata ye misunya kondo ndiye sala ke ma eza bloka ba retour yaya nzamba yebi le pourquoi asala munene si nzamba yebi le pourquoi asala munene asala kokonda asala bassin asala biso bata 100 bassin olobi ayebi bini ba 100 bassin de non loba na yo na famille na misatu 3 personnes asala biso mama muteke 100 bassin Maman Souka Mboka sa bassin et ngai dernière na bango sa bassin. Ozomona. Sikoyo. Yo yebisanga ke
nakende koluka mundele mo asala nga chirurgie mpona koma ndenge nini yayeke simba nga te nga deja bose esalanga eza te oyo nzambe apesi ngai yango naza fiere nango apesi nga tolo na ngai ezobundela nga apesi nga misu na nga kitoko donc pour moi vraiment pour moi c'est fini donc yaya yango etali nga te ata na oleka mabobanga mama mamoyo azanga akoki kolata ta butu te naza na temps wana te po boye deja po butu kuta esisa yango deja ebendaka mwa nsima mwa siko nsima yango eza te epui naketa oso butu po esila soki ezalaka kaka ke basi nyonso to ya minene nde bakobalaka me batelemaka liboso ayimika te me bazalaka na bamopono te me biso siko soki oki neti na batai na biso na bamopono oyo omona biso rare tozalaka te loba moko mibale me majorité ezaka batai ya badipine batai ya badipine ka nde bato bazalaka kuna merci ozomona sikoyo bayaya baokela yango soni ifa kende luka basala ye mwa nini oyo baluka basala ndenge nini tala siko yaya ozata na vitamine s'il vous plaît mais lelo maxi akoloba s'il vous plaît oloba s'il te plaît nalobi mabe te rien que la vérité nalobi mabe te pourtant so tozwi batableau ne tout ya théâtre totie tomona ata bonjour apamba ye mosu ezala te na lingala to ata kutu donne-moi le beignet aloba te mais lelo na poto aroshengo excuse s'il vous plaît s'il te plaît je peux ozomona Bianca Zanga lobi natali live moya mida simba mutu te atikali koloba pe komba mutu te mais bato batali kaka buneti nga nazwaki parti na nga na vai natali nga bi non c'est une fille à féliciter mais côté mususu bazongo pe na angle na bango ekomi ya mafinga boza bata modèle nini mida luke lo nzambe nzambe mwasa elo grâce eza te nzambe mwasa elo faveur mundela peso ata sapato ya ofele eza te otika kana lokola molata ke chimida eza te molata talent eza te yaya ebo oyo afingaka bato bayoka pasi baya banzete baka bato lokola eti De savoir que d'être nombreux à être branchés, scotchés sur votre chaîne G Télévision et puis moi la Souka, famille Libota officielle. En tout cas, merci beaucoup de l'attention accordée, très chers téléspectateurs. Je suis Jemima Ibé, la maman de 5L, la chroniqueuse, la dérangeuse, la paniqueuse, la giga, la femme du patron, Maxelanga Moto na succès. En tout cas, ça fait très longtemps, hein, donc bon mon langai, na moto bon na ba attaque quoi. Bianca Zanga, moi la Souka, la famille Libota. En tout cas, on va essayer un peu de parler film et la bus aussi les tartuffes. Quelles leçons à tirer dans le film voilà? Maman linga ka loba nini na film voilà? Et lelo pe maman a quartier film ça sika la noblesse titre comment sous le cri des noblesses. Les cris des noblesses. Donc en tout cas il y a un monde de consommer déjà bon monnaie d'artistes présentation des acteurs toujours consommer sans modération. Toujours c'est dans la famille libota tout rôle maximiser les vues, maximiser le partage,
maximiser ko consommer yango parce que famille libota to yebinde to zala to toujours le colo level mutu kasi mukila te. Voilà, dans cette émission tozo lobela yango et puis to kota dossier automoni. Est-ce que vrai que Maxi Bondowe a bengi que c'était a lobby que c'était mbanga ayibi mbongo ou alors da bateau balingaka kimiate bateau balingaka toujours place au bateau bafani ko panza bango. On en parle. Le dossier de Serge Lullier et Komi Wapi to kota ba dossier ebele na 4 awa. Vous comprendre avec lui. Voilà, je salue la grande H, Madame Sakina. Merci beaucoup pour tout, maman. Merci beaucoup, vraiment. Merci à maman Martine Kilanda, maman chérie, na pépé, na famille Bota. Encore une fois, ma salutation na papa Jean Boud Maembo, mon thème papa, maman Anna, papa la Carla Divin et Paulina Maembo. En tout cas, mamie Tadina, toute la famille Bota, maman chérie Nzumba, bino tout na l'inarablo moi mingi, na karablo moi akolo. Avec mon invité Bianca Zanga, comme vous moni dans la bataille, voilà, et c'est déjà plaisir, voilà, Bianca Moni. Bien gros bébé, Calais. Patla auto kabwana famille bote katana so ndenge nini. Ya solo. Biso to plateau moko. Te tukatana te tandis que tu as ba plateau de belé. Tu as ba plateau de belé, un moto zao. Ezali kamboaton. Momusu bamba osutuka pe bamoni biso kuna na ma campagne pas nokoteka ayambi biso donc famille voilà, merci beaucoup Naïmoro Poutine de l'écriture à Bellevue Télévision babi vraiment maman Morotse maman Regoshi maman Ochigara maman Tioma Kyo babi wana vraiment maman Alegara Bango. Là, je dis un grand merci à Dongolé Sanzamba Versailles. Merci beaucoup à Odette Lessa, maman à Leslie et pourquoi pas Irène Kialuta, Motema ya Richard. Merci à toi, Mifile Motema ya Papi. Et merci à Niki Lessa, Nadine Kialuta. Merci à Jocelyne Kialuta, Karine Zanga, Patricia Branco, Agent César Monko, Adajo Lubanza, de Turquie Luanda, Turquie Paris et Païwapi Rose Mingi Zawana. Merci à la grande H, Maman Sakina. Merci na Mami Tadina et pourquoi pas la maman Chéra Moissi. Merci à toi maman José Lusadisu. Merci vraiment à maman et à ta famille Bota, maman Gina Mabiala, donc maman Tété, presque tout le maman de famille du Bota, donc Bambote de Bino vraiment yango wana. Bien Kazanga, ça fait longtemps on a un bacuté, mais tant que tu film est l'état actif. Le bébé na kata film wana maman dit petite histoire na ye na kata film wana maman dit asaki tableau moko na kanda tableau oyo lobisi mokili tanga zolo be papa Alain papa Serge batu le bébé les sonini oyo yo au tiré na kata film wana l'état actif. Voilà, d'abord merci pour la parole. Je manga vraiment film on a tali film mutna mutazo eteni na ye ngape déjà eteni nga na mona ki na zwaki na vie je mima linga mutu ndima mutu na position na zali soko zo sala mutu lokola oza mbelu ya minu mibale vraiment c'est pas bien et comme on a d'abord arto papa Serge Salaki et pas leki na moko propre ko beta cop na papa Alain pour bolia Bellevue mbongo. Ok, zo mutu bongo soki pe Bellevue azaki na epe kitisa papa la azaki na malade au moins place ongo bo maleki na yo ozomona to papa la azaki criminel ayebe sika Bellevue ataka mbongo sake na shiko wana nyoto akena ngoti ozomona babiloko bongo otalite ke mutu azobwakela bino na matiti o bino bo place bino bo vanda kana matiti na bino azobwaka uwese tondi ifa futa mbongo place kutu ya yakate ozomona afutela bino ndako azosona bino azotela bino voa même na provision mais muta bongo yoko iko protéger to bina famille soto na bato bongo ba bato mongo boy ya ko batela lokwa bane et ben d'après servitude non et ça nango ba dakina servitude ko sele batata mibimba bongo ba mami lo ba namba ko ba si ba koli pe otima koli ba boy go pe uzo sele non je mima au moni loko mususu ezalaka ngo servitude te omoni nzambe tanga pesa ka soka pesi yo jemima aibi le pourquoi pesi yo
ayebi le pourquoi nanu te apesi dipine te apesi ngai bien kazanga te omona ayebi le pourquoi bia te na pamboli na gemima ata no peut-être ba réaction na biso soki pe tokoza lolenge nini lelo soki yo zwi oyebi kosunga osalisi biso te le parler circule encore et comme appelle la tambo bojema yo pour kozanga ta $10 ngasko na zwi so yo obetaki nga kara okipe nga te omona ngo toke nga mpe to nozwa nga mpe na okipe o te sikoyo yango ekomaka mabe soki ekomi lokola annexe ozomona ke ye moko ata na lipa 500 francs oyo okosomba ngo yo moko te wana ekomaka mabe siko baarte oyo bamamilo banosala wana ezalaki baarte moko mabe koma moto aopesa bino $500 botuna ye boke nango kosala yango tapage na matanga boke esala yango tapage fo bosomba bilamba sika boke esala yango boke epesa bacontribution ya matanga donc c'est comme so ndie bino bobonga nzoka motu moko boye aza kosepumone mpo bino bolia bino bolata bosala makambo netu voi meme na kolaitisa bango sikoyo bokoko protege motu wana te ngai motu namoni mabe eza Marie Jeanne Bolole aza mama oyo ayebi kosunga bana te ntango omoni deja leki na bango azopesa bango mwa ba quelque chose azwi mwa $10 apesi bayaya na ye te bobalusa boye na boye ntango omoni ya bango balie yo mama osani okepa mwana mwasi otelemele belvi kopesa bango te osi longtemps bazoyeba te kutu namoni ndako wana comme ozwa ndako ya monene kozwa susu ndako ya monene te moi je préfère lukelanga ata studio moko moke nga mo mama nasala nini na vanda mpona place wana deja motu na motu anga koma na conscience ta lelo milo okomi okende olamba na chantier mpo ozwa place ya kolala papa Serge okomi oréclame bapesa ata mwa $20 otia mwa boutique moko bamoke liboso ya bar voilà yakozanga les tartifs bato tout batali yango yo moko personnellement par nini oyo ozwi parce que ngai aza na part na ngai nazwaki to natali yango na bi oyo eza yanga oyo mpenza ya ngai yo ozwaki kote ngai ntango natali yango te na vie bazwaka ya malamu ya mabe nde bazwaka te lelo bafille ebele bakota bakoma baiki ya bafille mingi ya quartier likoya kosala choix oyo baparent fo basalelanga choix fo luka mobali moko baza bogar aza ya nzela minu mobali moko baza chokola mobali moko aza yo moko da so leki yaya baage wana ezalaka lisusu te ngai nazwi mwa nzau na nga ya nzau yaya nazwi mwa nzau na nga sikoyo yo otelemela ngai mpo nzau na ngai aza na eloko te yaya te na nata wana te partout wana banga nazwaki jemima oyebi eza na bato misusu peut-être ngai na koloba ya notre personne mpo baloba yango biaka na baleki ndasi babala atikalaka ye moko boye ndenge ni boye na boye sikoyo nazwi marque déposé na nga numéro sapatu na nga jema yoyebisa ngaka ye te jamais ya na omono ofandaka wana po mère abeti deja bi bobenga biso bakombo nyonso botretanga lesbienne lo nazwi moto yanga yo ya koloba ke moto wana ava banda nanga bandaka na yo balobi ono eza lekwa mbwakela mais moto na moto azwi ekate na ye moto na moto azwi parti na ye vraiment yaya bobenganga lesbienne lo nazwi moto yanga bokomi sukoloba yo koma obeta toloke okutu moto wana se ava banda na ye abandaka na nga yaya tikanga na vanda nga na nzau na nga yaya tika eswa motema esuka navanda ma natali ntaza na motu na ye boye bofinga ye boye boloba bosambwisa ye botraite na bamarke nyonso lelo moto azwi marque déposé na ye numéro ya sandale numéro ya chaussure ya talon na ye numéro ya kechi na ye evandi eza kovalorize ye akosekama ata me kokoto sikoyo yo olobi nini ke ote numéro ya sapato na belve ozwi eleki monene olozwa 38 po belve baza likola basi ba 38 ba 39 wana olo sikoyo somo ba 39 na yo boye yo kezwa 45 likola basi te dara combien ba 42 43 moi c'est déjà fala tarada so pointer asuka pa moi c'est 40
Ce qu'on a 40 comme ma bé. Et comme ma bé. Voilà le couleur ya ba mi ba. Voilà quoi ba mi ba. Moi ça ko la ta 42 ans. 41 mois rare. Faut qu'à 40. Faut qu'à 40. Vous sortez mon nez moulay. Ah. Bon, ya minene milep ma ko mi kuse baza hein. Neti ba dipine ba mbingati. Ata 40. 7e baga ata 40. Parce que yo ko mona mosmo ata da 42 43. Qui beaucoup là ta pe chaussure en balle na yo. Bomo we la sapato na mobali. C'est solo non lo bana yo. Et côté no ke na moi bien te hein. Na ke na mabe. Poza na komi mu fi mo za na TV za na YouTube kaka ba ata ba 42 43. Yango na bano ke ba mu ko musu mobali donc bo linga boke de feti. Yo mo so ne lo to boko mo we la kechi na mobali. Ngana ola ta soulier oyo. Likona ngopo kezo veste papa na nzoto e. Wo. Poza na te mibali. Mwasi azala mutu ya 40. Soki pointir l'équipe munene eza 40. Moi ça kokoma na 42 te 43 te 44 te 45 te non. Voilà. Bien kazanga Nathalie YouTube na bi non, YouTube est tout kola il y a des choses. Tout le monde qui bien Maxi Bondoé avec pour les laver na so Janify. A sali sortie médiatique à lobby. Koya naye abungse dambo. Koya naye valise naye ki nango ya ba parfum. Mutabema ki boy asutu ki valise valise parfum limu na mutuka. Ataki combattu. Maintenant ko bungsa mbongo wana lelo yo toki kombe comme ko beta ma 7e baga ayibi $500. Ka oya 100 200 to na 500. C'était un baga ayibi yango. Tant au monde ba scandale oh yebi pe dans le passé muta créé encore Maxi. Que non, aloba que non, mama top boye Maxi. Muta ngali saki pe na remplir matanga ngompe ya la brune kaka Maxi. Tant muta la bloko a boye. Comédien ko le ndeko lo zonga la kimete ozong OK so ba blessé. Pour abeti su makamsu pour ba mère wana simbi na nteto lo bana oya ba mambo. Obi na vie faut za rassurer je mima. Ngano lo bana yo na sinon notre ministre papa na biso Guy Luando fondation Widal apesi bino bambote mama ya fondation Widal moi sa papa na biso Guy Luando mama ministre atali lo lenge Marcel bande ko lela na poto azaki na moto teke peut-être na minute on a kokozwa contribution na bango ba pesa amona ki Maxi bazui $2,000 na bango bapesi Maxi apesa mama na ye Jani wana fondation Widal ya Guy Luando nde pesaki $2,000 akaya kopesa contribution epa ya mama na ye Jani Marcel ka Kinshasa te aye akena pa ba Jani te akei tangu yo keneke pa ba Jani ozaki na mbongo ya bato $2,000 opesa ngo te le même jour poani ngingo Marcel eko zonga eko kende deuxième tour ba kendaka na 7e baga pa ba ya Jani Marcel yi alobi azaka na $1,400 wada si c'est longo atika na $1,400 parce que 600 na sala ngo nini entre parenthèses ya mbongo destiné pour la matanga pour la matanga ya lié oui okay wana fondation Widal makambo zo ba preuve nango za eza OK ba pesi et koleka moi quelques jours maman na biso mkolo fondation Widal avant d'atali suite bato nyonso tout omoni ba président na biso ba Ansuluzolo geste na bango emonani wa papa nto choisi matata emonani tomoni pe prince abengi yo ngai ya jena banosa epa na nga $1,500 na ya salaire mama to chela yo ekomi tomoni pe kuna ba président Herman Kasongo mille na bango tomoni pe président Omar ki osa nini kozwa kopesa siko oya Maxi fondation Widal babi ata kutu kombo na biso bokotanga te ata so kotanga kombo na biso te mais to mona takaka ke fondation Widal kotanga no kombo papa te kotanga no kombo na nga mama te zoka lobaka ke fondation Widal mokili comprendre ke fondation Widal eza ya papa na biso Guy Luando bato ba comprendre ke eza ya biso zo pe contribution so sa nini komisa
Mama Zela. Mama Matukuta loba na eloko te. Kaka ndenge ezalaka bato bamonaka to mama apesaka bata fondation basiliki. Mais comment biso nyonso to pe na poto awa tomoni bato nyonso to bato bapesi bato basali boye mais comment fondation na biso etangami te ali matière eyaka te eye. OK. Babenga biso nazoye biso bapesa biso matière na ndenge alia mbonga bamama likelemba na poto. Asa la vie malamu te. Nazoyebisa yo bapesa biso ngo na ndenge alia mbonga bamama likelemba na poto. Azaka so ipariti ava ya Belgique wana so na Belgique ava koma Belgique soki France soki mboka ni azaka na mboka moko bo nena kokima nda changeaka pays iparite. Ale fondation Widali bata fondation pe bandi ko réclamer mbongo na bango. Marché koloba o non azalaki na nini na saki neta ndenge bavandaki epa ba ejani azalaki na saki ne ata na saki ne batika na $400 $1000 ezate bazalaki wala bazali na banani na 7e bagarre yaya ndenge to vandi bojemi manga na saki na ngana nzoto na lobaka yo fongoli nga saki je sais que tout le baki akomaya ko simsa 7e bagarre saki yaya na ekebana ndenge nini kasi pour mutafungola saki il faut asimba voilà siko ekebana ndenge nini Marcel zwa saki na pesa 7e. Tandis que 7e, pour Marcel Songa, c'est grâce à 7e. 7e, nous avons fait les maboko, apêché ba maître Kazi, apêché ba excellence ba Jean-Marie Lukulashi, atteint na contact na bango, apêché le cas ba papa la biso ba idi yeli. Ozomona, apêché pour ma lukele kaka transport à zonga poto. C'est grâce à 7e. Ozomona. On a le ballon du Kamba solo. Si quand aza mutu mabe, nga vraiment yaya wana. Ate makambo bato banakolo basoki bolandi bakambo ne emiso moko boye ya jana sara na poto alobaka na ye abi marti relation soki esili tika kokotaka makambo na nga na la brine relation nde ya mwasi na mbala oui bazalaka ko ipare po ya jana lobango na TV abi tika kokota abi relation de soki esila nga na yo esila tika kokota makambo nga na mwasi na nga la brine que Maxi abane kolela ya Jani na compte pour ex. Eh, compte ex. Yo kanta no le na compte pure ve na e ba tona banzonzi nga femme. Non. Oh, Maxi otala boyekei. Na oloba na yo. Siko na pota azwango mingi te. Azoko mingi te, azoko nga awa. Azwango ande mwa mingi. Siko na pota azu yango te. Azo regretter. A regretter siko atali ke la brune. Bango mutana combattre la brune poani. Isa Maxi. Isa ye. Pondenga kende inango. Ya. Oh mwe loko. Oko koma te, oko mone bembe te, bona boy. Na sata ki mwe loko mwe zawana yangi su roche. Oko yate, asopeli nga mai la brune. Johnny, ya. Nzoka ya, zotala. Etolo mweke, na poto na zuite. Susi. Mais ya benga batu bandumba, c'est que yibo pe moi bien te. Yemo vikili. Vimabe. Abia ye kokwa akekuna na famille ya Jani bitumba jour bazaki na ya pop firene ba okende kaka nzela ngo moko mutu moko aleki ya lekani muso alekani eko matura ya po dindi likolo azongi na pota lokuta ibie parfait ni valise mo ba parfait lokuta ya valise mo ba parfait yango ayako teka wa oto ndenge nini ya wana nyoso to wana eza ba jenga na oloba na yo jemima biso to wana posa alobi voilà abi 7e bagarre aibi 500 oui ton dimi 7e bagarre za 500 parce que 1500 etikala ka pesi mama ba ejani ali yangota yango zomona tambola malamu mundela nyama ta vie mundela tali makoleza ya kovima mundela bino na vanda okite mako parce que potentiel peut vimbisaka makolo yaye nango na tv babokeli mbasu mbaso yango yo zongi poto tomoni ata pota te tomoni loko te rouge te na lokolo obi na vie jemima zala sérieuse na vie nzamba lola kopesa yo na bien bozuie bokokinga te donc c'est que ninga ya kiboye ba comédien balinga ba kanga balinga ba senso pende ya comédien nini vraiment ninga za bongo akoki kotala maxi comédien nini akoki kovanda mazwa ata na ye akalikile max ok nayebi te loba yaya
à part baya vraiment na moni mutako calculer maxi te ozomona tambolaka nde na obanga nzambe me yebaka mbonga mokuya esukaka na mokuya zongisa mbonga bato ya jani oza na bana zongisa mbonga bato ya mama baya jani kasi botutu te jemima biankali mpo olobaka mabe nazala botutu nazoloba na likambo solo moni ndenge marsa ale mbonga mama baya jani eza mbonga mokuya lelo fondation widal baolobango te yokanisi nde eza bongo fondation widal aza ministre tinga nazoya kotanga komba fondation na bango ozomona tina koki koyoka na tvt natanga fondation widal ya papa na biso ministre okutu ya pesi te me mwasi na ye aza mpe na famille na ye aza mpe na baleki na ye akopesa bango me ntango akanisi kondo wana ya mama bajani mama mukolo mama veve wana bitenga mpe mwana nde na participe ata ya lipamboli ata mama yebi nde ngai te me merci oyo marx akoya kozongisela nga ekomemela nga implice sikoyo okomisi mbongo ya bato te oyebi nga ti notala mpe via maxi ondie eloko basalaki mpe bakata ye misuni ya kondo ondie esalaki mpe mapesa yake mabe eza biloko ya baretour yaya nzambe ayebi le pourkui asala monene na mutu si nzambe ayebi le pourkui asala monene asala kokonda asala bassin asala biso bato 100 bassin olobi ayebi bino basa bassin nde na oloba na yo na famille nazala misato 3 personnes asala biso mama muteke 100 bassin mama suka mboka 100 bassin e ngai dernière na bango 100 bassin ozomona sikoyo yoko ya koyebisa nga ke nakende koluka mundele mo asala nga chirurgie mpona koma ndenge nini yayeke simba nga te nga deja bose esalanga eza te yaya oyo nzambe apesi ngai yango naza fiere nango apesi nga tolo na ngai ezobundela nga apesi nga misu na nga kitoko donc pour moi vraiment pour moi c'est fini donc yaya yango etali nga te ata na oleka mabobanga mama oyo azanga akoki kolata ta butu te naza na temps wana te po boye deja po butu kuta esisa yango deja ebendaka mwa nsima mwa siko nsima yango eza te epui naketa oso butu po esila oyo po esa nini koseka te ozomona nzambe abisepela na tayi na yo napesi yo nabieko bomaka mabe obomaka ngai na kokalika mbote ngai natambolaka na dipine dipine aza na nsima nsima te de lukala nazoyebisa yo so sikoyo ovanda otali boye namoni mutu mo ajipe abengi dipine nga fona nionga mpo nga babengi nga te mpo na na 100 bassin yaya nga etalaka nga te ntango ozobenga dipine yeba nga mpe kuna bakotala nga yaya nga kuta ata mundele te nga congolais akosepela na ngai yaya papa aza afutaka ndako atindaka code sikomonake koanviele munene na nini soki ezalaka kaka ke basi nyonso to ya minene nde bakobalaka me batelemaka liboso ayimika te me bazalaka na bamopono te me biso sikoyo soki oki neti na batayi na biso na bamopono oyo omona biso rare tozalaka te loba moko mibale me majorité ezaka batayi ya badipine batayi ya badipine ka nde bato bazalaka merci ozomona sikoyo bayaya baokela yango soni ifa kende luka basala ye mwa nini oyo baluka basala ndenge nini tala sikoyo yaya ozata na vitamine suna ozata na vitamine muke na nzoto te bango balanda ta exemple ya Michael Jackson tava kufa ndenge alela abenda ba Janet Jackson wana abitikalaka na couleur no oyo abi si je savais nameka te yaya nameka te ekesala nga kitamata bon mona ndeko na biso mona TikTok ndenge aza te aza kitamata te en tout cas na festin omona ngai jemima kokonzoni na challenge mo osali wana mbaya parce que na bango bata TikTok j'ai aimé kaka merci abi bato basimbi théâtre lelo Mams Belachou la patrona bapesa merci nde na mama Olive maza mayele te sa mama Olive baza yaya yenda aza mayele te mpe yenda oza eloko te mais comme yaya poto nde eza nilola amona bango nde bakende na poto yango te ye kutana na poto ya mosusu mwa pasi me abeli bakende na Canada ke États-Unis
mosusu ye akotika kokufa te akotika nini akufi mpe atika koketa Canada yango te asui kaka na France wana mais Belleville France aza Belgique aza Londres aza ake Canada ake États-Unis Belleville akende Botswana akende Singapour akende déjà Côte d'Ivoire sur ya lingi Belleville aza na pays ni lisusu merci maman. Eza problème te parce que bazaki mayele. Et moi zoua, on dit bon est-ce que bakanga kai po maman liva kabele te? Oh, bakanga kai te? Comment ko soir. Oh, tango maman liva na ko pesa. Soko za mayele obombiti. On dit bon maman pe soué ça rabatu. Ya na loba no et surtout ne belle va sala restaurant. Bon maman pe ne soué ça rabatu. Et surtout ndenge bela retelema. Na loba no po ba mikolo mingi pe bazwa bango bana mike balia bango mbongo bapasha lelo bakoma regretter bakoma loba nini ke o ba famille na bango ba kozanga balipa kolia ba kobenga bango la patrona nana tindaka bino papa ngwasa lia yo mbongo pa bengo la patrona ndatindaka yo azalaka te nkingo ndatindaka bino bozalaka te nana tindaka bino bokende luka Bernard Situmba po balia bino mbongo yaya mutu moko atindaka bino te ozomona siko lelo Belleville asali eloko ne moko boya malamu Belleville akanga mama Olive mpona ye moko te mama Olive azalaka c'est pour tout le monde oh ba ansuzo lokutu bauta bapoto bapesi mama Olive merci mpona eloko osali boye boye na bobona ye eloko ne ezanga po oya pe okende kinga kati na courage na yo babebi kutu ya mobo wana banoko boya na banzunzu kola moto akeka akinga kati azui pe babengani ye pe te aboyaka ne mutu te mama bato mutu azobenga lobi boyelanga ba groupe nyonso ya théâtre ba groupe ata kutu na papa na biso na koloba ata président sa suka konjo mama Olive abenga ba groupe bato nyonso boyelanga ata 5 bana bino 5 merci manga koya groupe ne zarani azaka na groupe te pour payer parce que moi bana 5 bango ezaka baboka ba José de Londres bato baya na bango baona ba mema baona basi bon ba bangula ba José de Londres omona mayena te ba mibengi icône obike malosa kosidika na komba icône wana bama pembele bama linga wana bama biso bipendu bakosepela te ntango nyonso obenga naza icône ya France zero mona ko ata mama to mukoma otabeta toloke naza parmi ba icône nga pe naza kolo moko tomona kombo eza mutu na tosoko tuni tina na secret basala top sikoyo mungu merci basala ona nini matière. Merci Bondo. Voilà. Na fait film nini? Est-ce que na bien na tout na question moko. To comment to mona ba comédien msu awa, nek tonton moun. Si même to ko sala, azu bata poto na yakin ba tourner. Elo ni pesa ngake maxi pe. Asa film moko ya bata poto ndambu na yakin pe ba tourner. Est-ce que Marc et continue la chaîne na e. Marc ça za mayela ko koma film, ya ko koma scénario. Tate maman. Mais comme il y a un problème, c'est ce qu'on a mis dans le commentaire, parce que le problème c'est que Azane loco. Ah pas me dire loco. Est-ce que Max Azane loco? Ah c'est un gars personne toi c'est un. Pour contribution. À quoi ça demande pas nani? T'as déjà muta uti poto pour na fali ya Facebook. Fala Facebook a combien bifo ya Kinshasa ngana peso $5,000. Oh. Et bon, autant la qui était Fondation Fali. Fondation Fali wapi? Lokuta c'est mbongo. Yanga fanda ka bande ko zela. Zela na loba na yo lokuta. Ya. OK, toke na Fondation Fali. Jemima. Na niveau Fali pour paza. $6,000. C'est quoi? Et le la Fali ni. Donc mais moi un sac il y a 25,000. Amemi, azomema 54 personnes poto. Si quoi $6,000 et ça a fallu nini? Pourquoi Olingo ridiculiser Moutou? Ah, bi fondation fallait exister à té. Fondation n'existe à té. Pour na yesu qui ezala ko exister alinga zo ambo. Azande mayele té. Si ce qui peut fondation n'aime c'est que Marcy tinda mutaka la nga tinda. Pour la 5. Non loba na yo. Ce qui veut dire que OK ça va Marcy ça va to peso 5,000 na Kinshasa yaka mais tinda biso mutaka la nga tinda. Ya comment za mayele té président fallait la place au bunga té. Répétez ça dans ma campagne kuna. Soko kei
ba maître wana ba besenga nde bazaka na porte Ba ko tu na on maître tala nga na za bona zaka na poto tala boy ola kisi ba conversation ya to ba noso na bango ti oza na épreuve na oti tala bona ngina kuta na président Fally Ipupa tala boy osala kango te kwani olindo omoni mutu soka nzambe mutu soka zwi temps peut-être musu ya koleka mabie na nzela école te ezala bongo ba retour ezalaka depuis na yo akata classe mais oui hein merci français na poto hein oui poto pe do sunge belé ba lettré hein si mais poto kaka j'ai ma kokonzo ni ye wana za fait akomi fi ya félicité français yango wana bongi na muno ya poto ya mninga mutu so ke pona o s'intégrer so ke pona ba vente so ke pona ba vente ozomona ndeko akomi moi abeti moi eloko moko boye vraiment donc chez nous là-bas à Paris mundele m'a pris beaucoup de choses est-ce que on a Kinshasa na ba tableau tout au monde to yokata na ba tableau tout Marcel aloba to yokata s'il vous plaît mais le Marcel aloba s'il vous plaît aloba s'il te plaît bien car na lobi ma bête rien que la vérité ben oui hein nalobi mabete pourtant soki ozwi batableau ne tout ya théâtre totie tomona ata bonjour apamba ye mosu ezala te na lingala to ata kutu donne-moi le beignet aloba te mais lo na poto aroshengo excuse s'il vous plaît s'il te plaît je peux ozomona Bianca Zanga lobi natali live mo ya mida aofinga famille bota kande bapesa ngo comme famille boma abike non famille bota bo envie ya kalinda bokomo sa ba émission pour dire que linda ba bengani et pas ya na SV aza sukuna te parce que bino au lieu que boss bolo bela makamna bino bokomi ko envier sur linda est-ce que famille bota ko envier linda na ba artiste le quoi ba daily bazawa na ba geti baza ba Maria baza ba anyo bazawana ko yebisanga ba nani ba wa mwindu nani komone kimu bazali Naomi te Naomi kutu azaka génération ko ba no ba génération oh yemo madame Anyo Maria Francisca voilà même près moi la somme qui a jeune finale Presley est-ce que famille libo to ko envier Linda yeteo ye mata batie Maria bo batie bo ya bakangi nga bando so na ye sula Maria yango nazu Maria yete basa soni si na famille bota jamais bakozala jamais bakalkulaka yango te batiango ata mokolo moko te ke biso tokovanda matoki eloba makambo na bango ata moke te midi eske yo ozalaka mayele nano asala mpe na live mobimba donc azopupola famille bota bango moko bayaka na baactualité na bango so baza na eloko osala te bacréaka baactualité na bango ntango bayaki awa bakabwani na ngulumasa est-ce biso batotine bango babanofinga ngulumasa basaleli ngulumasa bemisio ebele ngulumasa kutu boye ngulumasa azongisi boye ngulumasa boye na boye koyekola basu makambo na biso te biso tokota makambo na bango ata otolobe makambo na bango na ndenge bango mo babongisi siko bongo makambo so babengani moyibi na bango wana ya biso nini na kati bongisa micro mpona moni ezomi kota meshe ya biso ezali na kati ya biso ezali loko te ozomona mozoya kofinga bato oyo baleki bino na bakapasité jemima oyo avandi awa akokoma filme naso balobi bopesanga mama na bino ezama problème eza pasiko ekekomama te ibele ozomona ekomama te bapesa demer nyangi pasola vraiment écriture batali mais so ba yena nga muna bino bo obi cette fois-ci Jemima il faut pas aura ba devoir vraiment bon ça l'émission même pas couteau ni français te mais émission écrit au moins ni devoir au sera to la pesa bato que non ça la même mission azui à tier papier azo sala na Yvette Kalom calcul il y a demande d'emploi comment faire le demande faut ça bango bongo
comment faire la demande la demande d'emploi bakokango te baza mayele te devoir makasi ya baza mayele te sikoyo il faut kolakisaka bango ke non tozala bacapacité ya kosala bademande d'emploi ba makasi ya kofuye vie privée bato ya kofinga si oyo bango bayebika yango wana vraiment eza spécialité na bango soki spécialité na bango yango wana ozomona eza eloko makili ekota ebanda na mama na bango kita ntina se ya elandaka ti bavanda na remi batonga 3 heures dita batongaka nani batonga nini remi po anyaloba apete likambo nga naloba remi na nyonso oyo basalaka remi yaka kaka loba kaka ekosala nini remi nga mpe nakomponaka te loba kaka ekosala nini to nakomponaka te nakomponaka te abombela yango nini tala niveau basasaka yo tala niveau bapanzaka yo ozanga monoko ozala mpe na monoko na botonga kuta ensemble mais bango fo bango kaka tomonaki awa badada international batongaka na mutuka na palmiche yoka ndenge ekenda mboka sango epanzana mboka ekenda zaire ezika onde mama bango atonga te nzoka songi numéro 1 palmiche babeta bon abordire na émission mo asalaki abeti bordire te alobi makambo asolo alobi abi neti nga nde naza boye yala mutu so otala ye na te bomona ikole mais aofanda aofinga ndeko nayebaka te aza kaka artiste to alongwa artiste debilongo olobeki Pamiche moi madame donc elle était bien parlée et puis donc navandaki nazalaki na kombaki na fierté ya palmiche navandi natalinga na bio mwana atanga classe aso wazaka maele naoloba na yo navandi na raisonner basérie wana tookutana epa na bango te en tout cas oza vraiment félicité classe wana papa futaka minerva na pamba te emonanaki vraiment na émission wana ki oza mayele mais namoni bato misusu babetisango libaku bango bazalaka bato misusu balobeli yango na ndenge mabe mais kotala émission na emona bato atikali kosimba mutu te atikali koloba mpe komba mutu te mais bato batali kaka neti ngai nazwaki parti na ngai na vai natali ngai bi non c'est une fille à féliciter mais côté mususu bazongo pe na angle na bango ekomi ya mafinga boza bata modèle nini mida lukelo nya nzambe mwasi elo grâce ezate nzambe mwasi alo faveur mundela peso ta sapato ya ofele ezate otika kana lokola mola ta ketchimida ezate mola ta talent ezate ya et bon oh ya finga bato baoka passe ba banzete baka bato lokola yeti ni pas choka bato ti ye mida obi combien de bateaux mida choka ozomona ese de pa na manga na bula kuta ambinga mwasi boye na mona mwelo mwa mukuse tenya sika bongo toko mokoma na suna suka émission ngala obi ke ngala bula kaza mbinga na bula ke maza mwasi mbinga boye na bomula epo niveau na mona kafinga ka bela na fasi ko tali belvi mwasa mulai bongo mwasi kitoko mwinda ngola siko na tali ese ba majugu kautu o emata soma sa video ati koto mpanda te longné koto mpandi bon mona baba tanga oloba ke non mobali kanani koketi ya mobali basi bakabwa déjà kala po banda koketa bota mobali ya kate po azongala mwasi na potonga bi nana ngala ndela ba vie na ndemni bolandi ya batia ba vraiment bino moko boko bombaka bana mikina bandako boko bombaka tezana expliquer na bango boko bombaka mibali bana mikina ndako est-ce que coquette da sa vanda na kids pas contre ba vie privée na bango nanu te ata beauté image akei eza problème te soka okenda ke ni gloire à Dieu est-ce que ne longa coquette ba komike coquette atuli ba boya répéter bazali na bango bazako bazabi ke ne za bongo etikali kutu muki eza ka pasi mama na bito comme na suka mena tuna likam o ya Serge Louye babi openo kende tikuna alingwa la ko vérifier omoni na saki émission moko bobi lobalo yango munoko soko kufi yango mtepola liboso ya na loba kutu na vérifier atteint tout na tout a vie na niveau moko boye na kenda na vie mabe sikoyo baida di ban faire na niveau à France atali émission ndeka na partageaka lien pa eda di bianka ima omni oluba wana yo yebi Serge koleka bato ebele na TV
wana za grand frère na yo tant biso to vendre pas na bino to solo la Serge va pas bino est-ce que oso mona Serge na ba vie ko linga baleki ya quartier nga binanu te ya dadi ti bo bana ko ya pa na biso Serge da sa sala manger moko ya mabebo na bo nanu te ya dadi mais comment yo ko vendre na te vo c'est la Serge likambo vérifier na kutu te yo za mutu moko boye oza mutu ya koyoka na TVT mais ya ko kenene tina ndaku il y a des abongo, il y a des missions dans ces côtés. Moi, dans l'ongola, exact. Comme on peut dire qu'il y a mais il faut vérifier que j'ai mis mal. Allez, transport na lingwala. Na komi. Ba Serge Louye côté na bango na Selemba okuna côté famille papa na bango. Au moins ezala que lui pas en famille. Ba parents mususu ba kufi. Bana mususu pe batika na ba parents na ba comme le gars ba ya un droit donc ba ya un droit ya lupango ba Serge ba ko défendre bango bazate kala ba Serge nde ba lié bango maman Serge na papa Serge ba kuna ba mukolo moko eso boyebi te Serge a koufeli grande terre après 2 semaines a koufeli petit frère après 1 mois a koufeli petite sœur mususu lisusu azobela soki bafongolaki misu te balinga balia soleki ya Serge moko ya sikoyo tellement bamoni Serge mayele eza tellement ebele azwi bandeko ne mosusu affaire de placer bango bokovanda susu ate botika nga moko natikala awa en attendant ye pe amoni kaka non awa pe liponga famille boye na bo alongwani pa kezo a place na ye mais bayaka quand même apporte na bango mo eza bayaka babongisa ndako na bango confort po bazora moi quelque chose na bango bien akaboya na balekli ba o baotanga batangaka ba o bakena université po et permettre ye musu na théâtre ba ko benga na bango na film mais baza na porte na bango mo bazola mbongo bien ale famille enyonga ndeni bango babongisa lipango na bango boye na boye ngai babina tu na bato bango na ba live na bango ba pesi papa lianza babi Serge a viola 2 fois Jemima pona nini ya liboso boyaka nango na TVT boyeka na oya mibale au moins ni bato so ba nuire mutu ya si réellement Serge a viola qui ya na mboka na biso justice eza si mais auto que ta Serge na ba prison te likama opele kika loka munga na biloko nie o comprendre ngoto ke neza bongo balinga ba nuire star ko ba yebika za star ba miselo ne mo ba sambu elo mo ba be po ba sambushe kaka jemanga talaka ne misona na senga ki ya Serge pardon na lisaka susu yaya limbisa nga biloba loba nga na lobaki parce que nazoki information biso na tupeka ne tozora information na TV boyna bo mais ngai na ki na source ya famille bazana kabamba soko lingo kote pa na bango na ndenga bien so za na sanef soko kote pa na bango ikoza la 4e parcelle soko za na mushi ekokoza la ba 15e parcelle so kote na entra mushi mais so kote na entrée ya RTNC bakoza la 4e ou 5e parcelle na sanef wana mais so kote na entrée ya mushi bakokoma ta ba 15e 16e parcelle ozomona donc ngama na vai na vie obi moi kabamba ezala mibale kabamba na ndenga prince tota nyango boye kabamba yango après kabamba musu na ndenga vela ndenga tinel esika morgue kabamba ezala morgue kalembelembe na porte nango mukie esika bisa bibembe wana tout wana eza kabamba morgue wana porte munene eza na kalembelembe porte mukie ya morgue eza na kabamba omonde eza ya bongo siko tonga na kie vraiment na mati kuna na kie kuna epa na bango na vérifier na vandi tala kaka famille kuna balobi baza na posa ya justice bakangisa Serge so bakangisi Serge te bango nde bazolamusa dossier il faut balakisa bango na hotel yaya ozomona okate eza Jemima bazobeta kuna flat okoganga soki bata réception bayoki te bongo ba voisine tango viola président Saïcha eyaka o ba viola nga na tinel oui na tinel ba parcelle voisinage bazaki wana ba témoignage ati siko bino soki si réellement oganga ki Serge a violé nga bona boye soki bata réception bayoka ki te bongo batanda ko eta po bike ezaki na étage bato bazakuna soko betaki ata mur pam feso yi fenêtre mampango pembeni na balinga bayoka te siko po ani kwa kokosa ko ridiculiser mutu kaka
Pour nini pour nga nalobaki ni émission wana si réellement Serge a violé bakanga nanu bata liboso bata réception pour la fille abi abandai kolela bandai koganga bozaki wa bata réception oto yebi ata soki flat eza na étage batiaka ba mettre à sécurité nga na mona kango ba camarade na nga baza na flat na kapela soki bakende bazaka bon ba fête na bango nde tokendaka omona bovandi boye bozomona bato nde batiaka ba mettre à sécurité wana bomati premier niveau bomoni deuxième niveau bomoni siko ya flat wana ezalaka te poani. Voilà, là, on a la question, il faut répondre à Bisso. Donc, en tout cas, on est comme on a na souka, moi, remerciement. Voilà, merci beaucoup à mauvais propre Jean-Paul Kapinga. Merci beaucoup mauvais propre Tito Dacosta. Merci à le roi célèbre Christian Goma. Merci beaucoup la maman, pardon, la maman Chéra Moisi. Merci beaucoup na Jenny Lema Aquarium Kilo à Congo d'Ifabel. Jana Banaka Motema Rodrigue Bangala. Ainsi que merci na Yomoko Jemma Ibele. Merci na Dipine. Merci na Jerry Kobetox. Merci na famille Mobimba. Pardon. Merci beaucoup na famille Libota Mobimba. Bon, mon biso na Jemma tous le ensemble. Pour un problème voilà donc la famille est sacrée donc comme ça la famille Libota un problème sauf que tu as un plateau belé, tu as un plateau tellement belé donc que Nicolo na za kotoyo, Nicolo na za koto kuna donc bandeko ba sa musala kuna na abiso to sala kotoyo ezaka to tombola ka toujours bendele ya loka to simba boka mama awa pour alemba te to timbi kaka boy pour azala ka likolo parce que to lembi si mère alembi yango côté kuna ba simbi so to simbi mais to la libota bo mo langa pe na ma campagne bo mo langa na fiki bo mo langa partout bo mo langa partout au plateau au benga ya famille Libota. En tout cas je serai là parce que la famille est sacrée donc mes condoléances encore une fois à tonton Yamsa déjà merci beaucoup à Divine, merci à papa pour ta famille Libota. Famille Libota en tout cas la maman merci beaucoup mamita Dina, la grande H madame Sakina. En tout cas, mère Yokanetina Bakatini. Merci Nayo, merci beaucoup à maman Martine Kilanda pour tout. Natchaki de film Roboye, au tali film au Katelinga na 3 personnes. OK. Donc merci na maman Annie Ngoya Mputu. Merci beaucoup na Fifi Tamba et merci na Sophia Lizitu. En tout cas, merci beaucoup na bino vraiment bo sala ka bon film asikezo ezo banda to bande la sous channel Joana donc ya ko kataka film bo kati bo partager ngo bo capturer bo pesi ba dédicace na bino en tout cas na oboka bino sans problème. Voilà. Merci beaucoup donc voilà les challenges voilà oyo bien kasali en tout cas bo sala ngo et ko sala na biso surtout plaisir to tombola ka bendele. En tout cas, on se retrouve prochainement. Au revoir.